bandeko babolingo tozongi lisusu po bomona mboka eza na mabe ya kosakana te. Tant que Kabila sera toujours pouvoir tokokende sika moko te. Yango na sina yebaki déjà que tozolongwa parce que na tête des institutions eloko malonga ezate tala bana bato babebane na bango bien babeti bale na bango bien mais lokola libabe ezali na tête des institutions mabe ezali yo kasi na se eloko malonga ozala eloko malonga ezate. Donc vraiment, je tiens à féliciter d'abord l'équipe parce qu'ils ont très bien joué, les jeunes joueurs, ils ont très bien joué. Mais malheureusement, ce n'est pas de leur faute parce que déjà dans la tête des institutions, il y a un imposteur qui est là et puis on peut qu'attendre ça, hein, la défaite. Parce que déjà, chez nous au Congo, il n'y a rien qui marche. Mais comment voulez-vous que le football puisse marcher? Il n'y a rien qui marche. Même la nourriture, ça ne marche pas. Même la comédie, ça ne marche pas. La musique, ça ne marche pas. Mais comment est-ce que vous voulez que le football puisse marcher? Mes chers amis, on ne fait que dire bravo aux Léopards. Ils ont été très émouvants. Et puis c'est tout. C'est pas de leur faute. Parce que la tête des institutions, ma bezali. Le quoi ma bezali, donc il y a un autre long. Mais Kabila, donc il y a un peuple congolais, il faut que Kabila soit na makambo oyo ya mboka oyo, mababe gozalaka kaka. Mababe na mababe. Kabila zaye mokote, azana Tshisekedi. Bazaye na Tshisekedi. Donc rassemblement, ensemble de tous les voyous. Il y a un autre monde en mboka zo simbate. Yo peuple congolais soko fungoli misu tende onanga eza pasi. Foto fungola misu to yeba ete politique na biso ba politique baza bandoki. Ba politicien baza ba miyibi. Donc ba politicien baza ba miyibi yango zo mona mboka zo tambola malamu te. Po bino bozo kende dialogue tant que déjà mandat ya muto esili. Tala ni akomota musabino mito. Mes très chers frères, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis fier de mon équipe, je suis fier de mon pays, parce que je crois à mon pays, je crois à mon équipe. Et puis je sais que non, sans Kabila, l'équipe peut aller de l'avant, l'équipe peut faire quelque chose de bien. Ibenge, félicitations, même si au salut classement, il y a ma baie, mais c'est bon, c'est pas de votre faute. Et ça, non, faute d'aminote. Bon, mitung sate, faute déjà à Kabila. Kabila, mutazo bomamboka wana. Kabila, mutazo bomamboka wana. Tant que hier, vous allez na sommet de l'État, ma baie, vous allez na ngokaka. Tant que Kabila sera toujours à la tête des institutions au Congo, et l'autre malongé Gotambola, Ezati. C'était ça mon souhait, Tolongwe, mais je tiens à remercier d'abord l'équipe, les jeunes joueurs, Oyo Baoutaki Bapoto, Bayaki, pour toutes les mises à flambeau à Ekolo Nabiso. Je tiens à vous remercier, et puis je tiens à vous dire courage. Tozonga, to préparer, on a s'adresser directement au peuple congolais, au Azana Poto, Azana Kinshasa. Il est temps que le peuple congolais mis en charge, qu'on puisse se prendre en charge parce que le Congo, le Congolais, on ne peut pas attendre de la classe politique parce que c'est une classe politique qui est corrompue. Donc c'est que moi j'appelle aujourd'hui des ventriotes. Donc, ils pratiquent du ventriotisme, donc le politique du ventre. Il y a un politique n'a pas de tambolati. Tshisekedi d'abord c'est un homme corrompu depuis. C'est un politicien fini, un vieillard. Son fils, je ne sais pas ce que le peuple congolais peut attendre de lui. Donc, il y a un Nazaroloba, Tshisekedi, dans la famille à Tshisekedi. Majorité, soi-disant, il y a Lambert Mende, Banan et tout. Bon, mon résultat, il y a pratique la à pouvoir en Ezokende. Bana Batouba Beti Bali Malamu, mais Bino, Lokola li Babe Zali. Bana Batouba Longwe. Bana Batouba Longwe parce que pratique, il y a pouvoir en amener Zamabe, et ils en pratique, Mogoza à Lokuta. Donc, message à l'élu au peuple congolais, distraction esili, to tiki marambu ya football, tozonga siko na marambu ya mboka. Mboka na minute mboka eza déjà na maboko ya Kabila na ba allié na ye ba Rwandais na ba Ougandais. Yango peuple congolais to telema, to lamuka. Pongia ba bébé o ba Tshisekediste. O mese Tshisekedi aletsaki biso to lamuka po pongia ne fesila. To tumba ndaku ya Tshisekedi. To tumba liboso ndaku ya Tshisekedi. Soki ndaku ya Tshisekedi tumbami ndeto koyeba kosala eloko ya malamu. Mais tant que ndako ya Tshisekedi eza kotumba mate, politique ya Congo ekotambola te. Peuple congolais sika nyonso yo zali. Objectif est comme M. Tshisekedi. Na rassemblement mobimba, tout membre ya rassemblement, Olenga Nkoyi, Luka ndaku na ye tumba.
l'autre là. Donc, tout le membre et rassemblement, bon, Lukabanda, kuna bango botumba. Parce que tout le monde, tu attaqué Kabila Mingi, tu as les publicités à Rwanda, à Ouganda, ok, tu as pays le Rwanda, na Ouganda. Publicité, tu as la bango. Donc, et ça, entre biso ba Congolais, le la opposition, soi-disant, opposition, et ça m'a bé, tu as tumba banda kuna bango na ya liboso. Tumba ndaku ya Tshisekedi, tumba ndaku ya Olengankoi. Donc, tous les membres et rassemblement, tu as tumba banda kuna bango. Avant que bango ba misabiso na balabala, biso to kende ko luka bango na banda kuna bango, to tumba banda kuna bango. S'il vous plaît mes chers amis, message les cas partout, banda ku ya Olengankoi. Tshisekedi Félix place azali to tumba banda kuna bango. Parce que na minute ennemi ezali sou Kabila te. Kabila azali mona mukie. Po Kabila mutasenga dialogue te. Tshisekedi mutasenga dialogue. Donc bato azako ma Congo eza Tshisekedi na rassemblement. To tumba banda kuna bango bande kuna nga bozo kotala ngai s'il vous plaît, bo passer message oyo to tumba ndaku ya Tshisekedi, Olengankoi, Martin Fayulu, to tumba banda kuna bango s'il vous plaît bande kuna ngai. Merci.